Maman mokolo bozo ya pe na ovandi pe ozo musique o tien ozo loba pe tu prends tout tes comment tu étais à l'aise sur un fauteuil ozo s'adresser na lia comme si ozo s'adresser na camarade na yo. Mais franchement vraiment au monico Minou, moi je te dis Bossana, oublie vraiment. Tu sais, tu as énervé Mère Aliane. Tu l'as énervé d'une façon. On a représenté à Didi Stone, mais Didi Stone a aussi à paix qui s'est dans au monété. Didi Stone n'a pas l'être nemi baléwana. Del Pire, Lona Saint James, Bakoyate. T'as compris? T'as pigé Bakoyate. Concert n'a bien appelé Nandi Pete Rosala. Pour bien malonga pe bote keza na moté. Ok? Bakoyate. Tu as manqué d'abord du respect à Mère Alia. Hein? Papa n'a pas fait ma bêtise au cautionnaire quand tu étais là derrière ton papa. Mais yo zawana yo mili. Bo beba na ina Cindy Art. Hein? Ah ouais? Ba beba na ki ba bunde ki bitumba na Montfleury kuna ba benga na ki kuna na Montfleury. Ba za lo ba la souste ya moma ba za lo ba la souste. Ah bon? Oui, mon gars la zo sabino. Ba beba na ina Cindy. Bino ba ekomba. Il fallait qu'il bobo tout en samitou kuna na Montfleury. Ba benga na ki na Montfleury. Azai ko apparaître sous na ba makambo possible. Aye ozonga so yo ozonga lobi ozonga le bandi ko s'adresser na Mère Aliane comme si c'était ta copine. Oh yo na Mère Aliane bo aya na lekit. Mère Aliane ko bota ota. Yo Minou. Oza muninga ya Mère Aliane o leki na oza mama leki ya ba Didi Stone. Na nenga ya réalité makamde to tala na réalité boy. Oza pe mama leki mama ya ba Didi Stone. OK? Donc ba buzo ba la bino na yo na papa na bozo ba bo ambala ngo bo ke ko fungola kuna na Montfleury. Bo savourango, OK? Bo savourango kuna. Quel manque de respect. Numéro Mère Aliane boye bozara nangote, bozara nangote. Nangote penza. Hein? Bozara nangote. Oya pour vendre zo sala so ni ba oyate. Et là, tu as énervé tout le monde. Minou, tu as énervé tout le monde. On a respecté. Yo, nous avons une solution botananu pour pas passer à bana. Au moins, Mère Aliane, ça n'a pas signé, c'est moka na bana, et surtout Didi Stone. Pourquoi qu'elle a jeton? Yo, Minou, na yaya zoba, wa, ça na Londres, on a leka kofi, on a moussous, wana. Tata moitimo ya bololé. Yaya leka. Lelo bozana besoin bana lia po baya ko epolé Minou ozoka ba leki na wana o babota bango na mupanzi oke no ramasser bango nyonso oke matsa bango na podium ya stade Roi Baudouin na Bruxelles ce qui concert wana pe oza total bo beta peto to bo beta pe concert wana to ndima binu motema mabe papa moko motema mabe azaka mabe jaloux jaloux papa moko jaloux tinanzemu vous savez moi la tinanzemu maneyenga mwana na yo Didi Stone lelo comme na besoin Didi Stone o lela bien Kofi Olomide Minou yo zwaka ba leki na wana ba keke na ba bana nyonso o Kofi abota na ba danseuse lokota bango nyonso kongola bango lelo moni valeur nde ya bana ya Lia oh Alia c'est une femme très heureuse dans son coin, elle est très heureuse, une très belle femme. Moi, ça m'a yélé. Ali a de formation, à ça l'école, à ça avocate de formation, c'est une intellectuelle. Il y a un petit au monde, jamais à live à répondre aux droits de réponse à ça la parce que elle a un bagage. Minou, tu prends tes clics et claques, allez, tu dégages, ok? Didi Stone et ses frères ne viendront pas. Toi, tu t'es foutu de leur maman. Là, tu as manqué du respect à Mère Alia. Ça ne se fait pas. Ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Tu peux même pas faire ça à ta propre maman. Tu pourras même pas le faire. Tu respectes ta propre maman, maman Marianne Makosso. Tu la respectes. Tu as du mérite envers ta maman. Il faut avoir du mérite aussi avec la maman d'autrui. Ok? Elle m'a tellement énervée depuis le matin. Elle a énervé tout le monde. Elle nous a tous énervé. Tellement énervée depuis le matin. Ah, peut ça peut message avec que bisali OK tazaba baba misala na bango hein. Elle n'a pas le numéro de maman Lia. Eh. Pas ça le numéro de maman ba danseuse kuna mazebele. Vous avez le numéro à Mère Aliane, bon lukaye na nenga privé. Vous comprenez que avec mieux placé alors maman Lia na privé. Donc entre les messages biso tout que maman Lia
pour l'intérêt à Cindy na Minou. Attends, bango boma vie privée. Bango discrétion à ba famille bazala nango te. Ma camion sont en public. Non mais c'est quoi ça? Mère Ali a famille moi linga besi lo kwa likambo. Nyonso na kapo batu basomba ba billet. Ba oteka pe bia malonga te bandeko nanga nazo yebisa bino. Toza kaka bo ba mama passa lobaki mama passa vraiment za ina raison. Total bino concert wana to loba château ba nini parc nini hippodrome de 25 to loba o beta te. Kofi o beta to beta pété. Ma bengana yo ba annula. Partout ba o bengana ka yo ba annula ba concert na yo olika ko sala ya minene po ko kanaka na fali e simba te. Donc il y a Kofi na bana ebele na sazana bon kaka ya mama ali ande baza important. Les lois ont importance ya bana on a importance à Didi Stone. Tika Didi Stone na kwa na ena ba leki na ena maman na eba savourer vie na bango, elles ont une vie meilleure maintenant. Allez, Moi je préfère maman. Tellement souffert avec ce monsieur. En tout cas Kofi Aza na problème sérieux. Yé Aza wana bonjour d'abord. Bonjour à tous. Bonjour. Kofi objectif na ye routine na mwana na ye aya ko lobela mama lia. C'est un manque de respect et ça impolitesse. Ya makasi. Et puis so kaza a besoin de popularité. Asenga Cindy, ake osenga famille a Cindy, ake na ba famille na place à préférer, atiki la biso mama lia tranquille. Concert na ye wana po réussir et senga présence à lia te, et senga présence à ba Didi Stone te, et senga présence ya bana wana nyos tuti. Asala déjà choix na ina préférence na ye ya Rosala na Cindy. Donc atiki la biso mama lia tranquille. Minou Tanti Minou, s'il te plaît, yaya. Benga mama abino o abota ona Kofi. Asangisa bande ono musu abota mibali mususu. Boke soutenir tata abino na concert. Botika Didi Stone avanda tranquille ko yaya. Bosi ko humilier la bango mama bango na miso batu nyonso ye mwasi mabe. Yende ndoki yende bo. Siko problème ni bosa likam na bino boalia. Boninga bobo mae, boninga bokote mabele etonini. Ezaka nini donc Didi Stone akanga motema yo vanda wana na kati ya stade wana amona atala bolingo atala na misu apporter bango soutien eza sens et na sens te minuti ka kindoki ya tiko pumbwa likambo sala na olamba ona nzungu nini makambo yo sala no zui courage yo vanda po matsa po pesa mama li akanda makasi bongo bo monezo bana bino tindele message wana numéro nete ye mongo mobile ne tata ba ne Kofi asali yango te poani boni boy oyo tuka biso nyonso na bandaku oyo betsa biso nyonso tuba mabaku to akoloba tala bima na via alia bo bima na via ba Didi Stone yadi eza sens ake osenga fali pardon ake kuna na fête à président ke manqué batu ba respect kuna po ye mutu aza le quadra coraman ake osenga popularité pa fali ake ende kuna komi kitsa pa fali ake kuna ake oluka batu kuna atiki la biso Didi Stone na ali abafanda tranquille toi na besoin foyer na bango te batika mama ali aza na tout la pardon to boy na biso minou mata talent le roi Didi Stone na mata talent asa makambo ozo popularité ozo makambo pesa papa na o Didi Stone na temps pesa tata ni makambo te po papa ne so azaka na besoin Didi Stone anga yebelo ni akoko sala donc loko sa perda a garder bande aluka popularité awate ayebisa Cindy alukele batu abotele bana bo Cindy alingo bota te poani Cindy merci la libino minga bien parlé. Bonjour c'est bonjour la famille, bonjour. Bonjour maman, bonjour Duchesse. Alors bien, question moko. Est-ce que Kofi insistant sur azosala amona bana mama lia pona soi-disant pour anniversaire na ye. So ki anniversaire wana ezalaki accompagner na concert alingaki insister kaka mona bana mama lia banda bakabwana na akokisana bambula mususu te o insista ko mona bane. Pourquoi kaka po azosa l'anniversaire en même temps na concert il faut bana mama lia papa na bana ebele mo atangela biso nombre oye atanga kiwana bana na nyoso poni bazo insister te baya pourquoi kaka ba Didi na baleki na ye c'est que bazana plan moko ya bien te sur bana wana et c'est ndo moninga bonga na Kofi fil donc ya tongo bana na banda ko linga musique et kota ko lega ya Kofi ezate mais papa na
a traité tellement maman Lia mabe et ça les loko est décevant te banda jour na mona temps babimisa biloko maman Lia et c'est là qu'on est dégoûtant na sopela ningara musique ya Kofi mais dégoûtant personne maman on est tigala ko zalate na nyonso basala sala mais modèle babimisa ki biloko moi si wana na ndako biso toza basi to bota to vana na mibali mais humiliation ko leka na ezate babimisi on peut pas na mwana musala o asala mwana musala vraiment est-ce que humiliation ko leka na ezali siko pourquoi zo insister eloko est a utolo ba ah c'est important il faut rota la blom sous spirituellement pourquoi insistance wana ka ya ba didi na ba leki nende ba ya na ba mata na podium wana pourquoi aluki ba ngona na ndenge ya CCT ba ba ke ba mata étoile na bango na zoate ya ba o wana nyonso bétoile na bango ça zwa ya bana mama Lia na zoate ya on côté motema ne sukaka bino boyebi pourquoi basali eloko wana te Didi azalaki na boîte na boîte wana Didi atie vidéo ne bika ne bata boîte Didi kutu mutapibi yango te batu ya bonjour pardon bolingisa batu wana siko bazalaki na Didi bafilmaki banda oyemba Didi Stone Gambela na mona ki yango oui bazalaki wana mini robe moya noir boy mondo bazalaki omoni ambiance ezalaki na ntango Didi so azotia loboko bekombo na ye sikoyo sikoyo vie ole a utilize minu na ndenge akati mini aita minu ke komela meme leki no message omoni soki leki na yo atie mwa mo publique esala nini oyo tomonaki wana baolanda sikoyo moto apiblie image wana eza vie mo moto apiblie image wana seka minu ntango via yokaki aparu parce que moto apiblie eloko wana eza Kofi eza na page ya minu te biso tu tomoni yango chez Kofi ye moko na numéro 1 mpona apiblie eloko ya bongo eloko ya liboso alinga sani te mwana video oyo osali mabe koadresse message na Lia te parce que biso toza banani babenga yango nde toyebi ndako ya Lia te malgré tout la dame elle habite juste à 93 ici derrière mais toza bato te tokoyebisa Lia ke mama mino atindeli o message te azalaki a grande sœur ndenge na mwa te kolobaki aza même presque baage mwana na bapapu azalaki moto alingaka leka na ndenge ya si ake nango na ndenge atanke mokolo responsable petite sœur natindeli o message papa yango oyo yaka tosala papa honneur aobetaka même stade na ye na poto pour la première fois mais niveau oyo bakendeli nango eza manque à respect à travers mama Lia parce que Didi pe lepa ngataki na mama na olinga te message wana ta mwasa tata na biso moko boy mwana tata na biso moko batindela mama na message wana il pleuve il neige écarter bino toujours parce que na omona ke bozo ya pas la biso na profit même à Poutine même Nino ango ye moko pe azana respect ya ye moko te yo parce que Nino azalo ko la na lobby tant papa wana azalaki bien tant ye Kofi azalaki bien na bali ya wana na badidi est-ce que tozali koyoka ka soit kombo Nino ango kasi bango bazomona te ke Kofi ango tant que papa a s'approcher na bango makasi po badidi baboyi ye bakabona na ye kasi avant concert bauti kobeta na Belgique o mwana ayaki papa mwana azalaki lomba babende ya makolo ata makolo mpa azalaka na minu na sinzi babundaka na nini na moflerite ntango bamoni ke bato babimisi yango basimbisi mwana ngo touche a na Paris basala kwa basala video bazobina baona sinzi or c'était déjà trop tard ya bazali ya information donc ya za muto yo bazwaki ka au moment où tata bango za désespéré bazwi ba yebisi ya ama yele te fiona yaka ozomona or kaza muto na yebi ke so ba chance ne basala yango benga na hôtel mara place mambo est à lobby c'est sûr pa baolinga bazwa étoile bana wana bien Vera pour azala besoin bana et ça faut anniversaire na concert voilà parmi tous ça makambo te je suis d'accord c'est pas bon ça va mon famille faut qu'on concert un anniversaire voilà donc azana besoin de à réconcilier comme Didi nde texte ba billet donc tu na mutema teza pour na public pour ceux qui pour na mutema ko luka d'une façon d'une autre ce qui a ba relation mama Lia ce qui a famille mama Lia a luka kutana na bana na ye na ndenge moko ya discrétion biso kutokoyeba kutte tokoyeba on peut-être plus tard mais o ko luka bana ka parce que ça l'événement moko bozana pour ça ya soutien moko boy wana eza amour intérêt so eza amour intérêt te seke base spirituellement baza eloko bazoluka siko ye kovo wana zoloba iso eloko te po ani ye sindi ayembi so mama yenga te mama yenga siko ba ko luka yenga sala théâtre ba so yenga théâtre mto yo présenter
mame yenga nzembo wana blessanga koma yo papa ko mama yenga pekite yenga soki nde nyatika koloko Kofi en tout cas vraiment Cindy a quitté c'est bien na biso makasi Kofi vraiment poza ki nango na musique congolaise musique africaine to lobaka en général Cindy assisté vraiment carrière mais désolé vraiment pour c'est na quitté d'accord c'est mambolo bien important soki maman lia benda bane matoi ba poussa na pemena papa na ndenga public te ba mata na podium moko te za danger. D'accord, maman. Merci beaucoup, maman Duchesse. Ok, bye. Bonne journée à vous, la famille. À vous aussi, maman. Sarah, fond la micro, yaya. Sarah, akani micro. Lani. Bonjour, Essé. Bonjour, maman. Bonjour, yaya. Oui. Comment vas-tu, maman Abakouk? Très bien. Ça va, Namati Lelo. Bon. Makambo ngala Sarah awa eza mama Lia Didiston Stila na Fali. OK. Papo na bango ndi na mataka vraiment. Mutu mwa matisa makelele. Ngana lubaboy. Makambo ebanda mwa kala totalaka. Toza pe ba mama toza pe batu bandiko nanga. To bo comprendre na bino ja profiter. Batu mususu ba oya ba fungola ba panel basa neti ba yokele ma batu balinga ko défendre. Mama kanga miko yaya, nakanga miko fungoli ya, kanga miko Bato balinga ko encourager buzoba pour comprendre abino. Mais bon remarquer très bien. Kofi à chaque fois qu'azan a concert, il faut créer besoin qu'on a combo ya Didi Stone. Liboso j'avais comme ka business na combo Fali tellement que fallait répondre à rater et simba ils aura sauté pour ba on peut ba comprendre na bango. Maintenant a touché sensibilité à banana ya ba maman a créé toujours besoin na combat Didi Stone sauf que ça ne marche plus. Concert na bango oya Suisse. Concert on nga ebetama. Ebeba ma indenge nini. Tango Cindy a sala interview na ye a lobby ke ye rêve na ye zalaka azala Didi Stone to azala moi c'est Kofi un jour na film moro boy. Wana la maman, wana na Cindy. Cindy a loba ango na interview tomba 2 jours avant babeta concert na ango a suicide. Tango loba foutez-moi la paix. Tango loba foutez-moi la paix, merci maman grâce. Donc, wana zaka concert à Suisse. Concert na bango ya nini o ya hippodrome. Kofi asalara émission na Saint-Denis. O atandaka mama Alia. Donc Kofi ayo loba ke non, ya sala kiso 11 ans na Kinshasa, mutabande ko lambeleza eka Cindy. Nga Naomi bimisate. To abana Kinshasa même si to ya poto. Mama Alia na ba diston bazao ya tous les vacances. Donc vacances ya pas que vacances so bana bazao na poto. Bazao za na Kinshasa. Bato akin bozao bato boyi bi bato bazao za na Kinshasa. Anniversaire à 18 ans de Didiston ba fêta on à Kinshasa. Bazaye ko ya tout le temps. Donc à un moment toza bat to comprendre na biso ke yepo ayokana il faut bimisa combat Didiston siko amemango mabe musique ezaka su bon telo ba comprendre te yango wana tango zoya na ba base mo ezanga tina ba fan ya lelo ezaba na poto ezaba mama poto o ba koma omona logique ezasu ba mama balinga mabanga te ba olanda bino ka na buzoba po balata ba chemise à Versace ba ya non to ici la bisa relax. Donc makambo ane sila ba buzz batu ba olanda ngo lelo ba kota su ba concert te ba koma da makolo pasi mi Congo pasi batu ba olanda ba polémique lelo comme logique. Donc logique on faut que nandenga bien. À un moment Kofi il faut atika pe komba moi aza mwana na eto boite to ko pekisa ete. Mais tango ya na buzoba batu ba hôtel melango toujours. Ouais. Pourquoi a-t-il de la maman ali un message et pas Minou? Abanda qui ont déjà tant au monde qui ba ticket été kamata bandi déjà pour les canaba émission ko lela Didiston azala na concert apibiaka exploit mon côté à Didiston a défilé qui na ba Adriana Karambe awa apibiaka yangote Didiston a kenda qui na Visco ambassadrice ya Visco Afrique mon monde mobimba Visco comme dans le monde entier apibiaka yangote atikale ko publier Didiston te pancarte munene wana obatia ya Didiston mama ali asalara vidéo liboso na ngona Côte d'Ivoire apibiaka yangote akokai ko tiango ata photo de profil pour encourager son enfant dans son travail
parce que là bino boye baraté Diddy Stone wana alobango un jour Diddy Stone alobango kakaete alobango que nazwaka so ya mama na ngana ya bandeko nanga musala wana salaka azoration ya mama na ya bandeko na ye pouvez juste encourager l'enfant à publier en côté bizarrement le quoi Diddy Stone abini bana ba belelaka publier pour son intérêt pour za nzembo na ye exactement Diddy Stone azosala na ba message ya UNICEF o eza kutu rien à voir na musique papa malamu étant donné que yepe loko azape Koffi Olomide azape na autorité na mboka na biso na Afrique il fallait qu'il y ait bato ba message wana ya ba UNICEF a publié omoni Koffi so za mayele na Diddy Stone na ba warrior to ngai tozala omoni ka nzembo o Diddy Stone ataki mwa maloba na loko kanza yemba na fali Koffi fera lekela bango esprit a combien ngoka pour la paix dans le monde pour soutenir tous les enfants de l'Est ceux qui a UNICEF a publié en côté. Ce qu'on a publié au po bazana besoin il y a que ça la buzz la milieu congolais bah ivoirien combat Diddy Stone bah tout moi curieux pour battre nous bah qui prend un concert en côté curiosité quand il y a combat Diddy Stone azana na poster Diddy Stone te ça narcissique moni narcissique aza montoyo nyon se fait à car na posta na ye tout tourne autour de lui il se prend pour le nombril du monde. Yo za maman do za na papa mo akima bana na yo asala be émission atandaka bango makambo boye mwana na wa komi ya msuko sala be blo amine na pibia mwana anate ati pourquoi pibia visquoi Diddy Stone te pourquoi. Bonjour mes amis. Na yekoloba pona mbela oyo Minou wazali mwana ya Koffi Olomide presque l'aîné pour m'a dit tantôt que zala moga ya moi si pas ali bosso tu ya mobali. Mais je crois qu'Aïbani Mingi te Minou azalara un peu, abima loko la aîné. Asali appelle Moko, il y a détresse. Moi, quand je l'ai écouté, na sentir, appelle Moko, il y a détresse. Asengi na bandegonaye, oyo bazali bongo bana ya mama Alia, et puis asengi na Alia, qui est leur mère, à permettre bango quand même un anniversaire, il y a papa na bango ekoleka na Bruxelles. Parce que c'est un événement très important pour leur père, qui totalisera ce jour-là 70 ans, et que besoin na ezali bana l'union se base à la tout autour na ye. Madame Minou, initiative aux yeux est très excellente. Mais le mal est profond. Les initiatives où il fallait goûter ou t'es pas naïoté. C'est très compliqué. Les hussards des familles, c'est très compliqué. Vous savez, la personne qui devrait normalement ressasser le Lokouana, Isaïe Moko Papa Nabango. Parce que le mal est profond. Papa Nabango a blessé, oui. Bano Anape Bazana a blessuré, belé. C'est très complexe. C'est très compliqué. Maramama Bota Oyo, Maramwa Bana, surtout Bana, qui va se révolter contre Papa Nabango. Et de surcroît, aider de manière indirecte par leur mère. Ils ont la guerre mot possible, voilà pourquoi ici j'interpelle même Bino ba maman. Peu importe ma problème union sur le rose, na li bala na bino na mi bali na bino. Pardon. Pardon beaucoup de sarba na ba conflité. Même si vous allez me dire bon ba na ba na mike non. Maman. Soit gangeli moi na telemeli ya bimiseli misu. Alors, problème tata na bino et tali bino te. Vous devez aimer et respecter votre père. Les conflits que j'ai avec votre père. Oh, papa na bino salangato ma be, papa na bino salangato problème et tali bino te. Vous êtes des enfants. Vous devez aimer et respecter votre papa. Bokende kutala papa na bino. Bokende. Mais de l'autre côté aussi, il y a l'ego. L'ego, je dirais, l'ego très surdimensionné de deux. Koffi Olomide aussi a cet ego. C'est à lui de faire ses pas. Mais l'ego qui est en lui, mais vous savez, bolingate. Koffi souffre. Ce sont ses enfants. Moi, il y a quelques années avant, à un moment donné, na Boussara qui Koffi a botabana mususu. Tellement c'était tout le temps. Diddy Stone, Del Pierlo. Moi, je pensais même qu'à un moment donné, Koffi n'avait pas d'autres enfants. Cet homme souffre. Mais le côté Koffi aussi joue. Le côté père aussi joue. Dans l'Arabie africain.
C'est un peu difficile que papa, ça la première pas. Non. Peut-être même que, qui sait, peut-être qu'il a déjà eu à tenter, il a déjà tenté cette expérience, mais Yeshua, je n'ai aucune preuve. C'est à nous d'être très prudents tant que je vais vous dire une chose. Bana poto bakoki ko régner yo à vie. Pour bana wana ba botami baza à cheval entre Kinshasa na poto. Na moi ba genre na bango za mingi plus bana poto. Bana capacité ko régner yo à vie pardon. Pour n'aller msuma kamba mona, pour n'aller msuma kambo yo sala. Tout ça la prudent tant que tout ça na bana o. Aujourd'hui moi je pense que monsieur Kofi Olomide Ozana rôle moko ya makasi. Oza encore en vie. Ça c'est un conseil d'un jeune frère. Bunda sangisa bana na autant ozana bomoi. Bunda luka bana na autant ozana bomoi. Même atoko bima yuma oko se ridiculiser o mikiti se luka bana na yo. Sangisa bana na yo. Alors qu'oza en vie. Démarche au minois sali. Il y a démarche yonde fosala. Maman li apé sukoza. Qui dit ça mon motema. Les gens vont dire, ça maman li ate mutakani bana, je comprends. Mais ça maman, oko kiko convaincre bana wana na motema ya maman uzanango. Quand vous voyez Minou faire cette démarche, ne pensez pas que ça vient de Minou seul. Peut-être, je pense, je dis, je ne confirme pas, le père est caché derrière. Je ne sais pas. Mais si c'est sa propre initiative, eh bien bravo. Mais je pense que ce n'est pas à elle de faire cela. C'est à vous, M. Kofi Olomide. C'est très compliqué. Hein? Je reviendrai là sur Yotoro Lobelango parce que il y a beaucoup de parents, beaucoup de papas qui souffrent aussi. Il y a beaucoup de mamans aussi, hein? Mais là nous parlons d'un père. Mawana biso pas si na biso ba papa tolobaka. Biso ba africain bimara mingite. Oh moi na bat ba oseko. Vous balé mon makolela lela mais il y a aussi des parents qui souffrent. Peu importe ma bé à papango. Peu importe ma kamounaye, il reste le père. C'est dur. Bon, merci. C'était mon analyse, mais j'y reviendrai. Merci.